Amen, Libota. Amen, Bandegona Christo. Merci. On tient tout simplement, premièrement, pour remercier Mokonzi Amboka na Kimia. Depuis l'instauration de la Mokonzi à pays, l'église Petro Congo et Bando Tongati, le premier mandat n'est pas Misale Silia, Ndako na Tata na Petro Congo. Tokozanga ko remercier était na paix totale au ezali na la capitale la RDC bien qu'on a ces années dans la tribulation. On se réjouit ici à Kinshasa mais ailleurs ils ont des difficultés. Zamba Pambola, président Mokonzi Amboka, en l'occurrence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, automatiquement photojeté ma fleur. Parce que quand on a la paix, il y a des acteur total, il y a paix. Na oyo bazali kolanda na ye, na gouvernement mobimba, membre Sénat, pourquoi pas, Parlement. Première œuvre grandiose na Libota, il y a Petro Congo, précisément na Tchangu. Tchangu, et puis on tient tout simplement aussi à remercier la conseil communal, Naba de Mapinga et Onios Bazo Kambaitando, yo Bazape présent à Tabiso. Donc on ne vous oubliera jamais parce que Naba Konzi police, vous soutenez l'église, il y a Petro Congo fortement. Main forte, vous prestez 4 Naliloba. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire pour l'église Loba, écoutez que c'est inoubliable. Et puis, na basali nyonso, pourquoi pas, il y a Petro Congo, diminution sur ma frère, ma soeur. Et puis, si que Banda qui l'église à Petro Congo, ils ont fourni les efforts. Parce que si Mingi Balinga ko implanter l'église là-bas, Boyaka. Mais Oyo Petro Congo c'est 20e église dans le monde entier. Donc tant que yaki ba pesi et sikana bango. Ça ne veut pas dire que bon si bakenda ne bakozanga grâce à Ilobo était non. Tout nyo sur Libota batika biso na Liboto bayambaki église Oyo nakata Petro Congo. Vraiment, je serai toujours là pour leur jeter des fleurs. Place où il se paye, Petro Congo, c'est là pour Banda. Toko zala, Nabukaboni Amabete, ne Totiki Kuna Toyawa. Et un point focal, place à reconnaissance. Ils ont beaucoup aimé l'église, on ne peut pas les rejeter, les sous-estimer. On dit qu'il y a quelque chose problème, vous allez avoir. S'ils ont un problème, c'est la famille. Ils ont paix à leurs âmes. Moutayamba qui sur le bosso de Petro Congo, papa, puis à son âme, maman, puis à son âme. Qui Petro Congo évolue et boti, il boit dans le soyo. À travers Bolingowana, même s'il y avait des petits problèmes, je souhaiterais que notre Dieu puisse les pardonner et les recevoir pour se reposer en paix. Parce que c'est grâce à leur amour que, puisque nous sommes pour que nous l'église, oh, l'église, non, non, mais ils ont accepté. Malgré ça, que place à passe, il y a Mindondo. Je me souviens que tourner Mokoto Salaki, Libota, Bazakana Boyete, 2018, tournée pastorale na Petro Congo, on a ma frère adressé ma doléance. Et à ce moment-là, CG a fait rapport que Libota Petro Congo, bazana souffrance, bana peine, bana difficulté,
Alors, Nabino Alobaki, on est là, avec cet amour, rencontre et salemi, nous avons la bomoi à Rosai Labino. Nous avons la bomoi à Kokambapé, à Tambul Sabino, à Bobotonio, à Melibota. Et subitement, depuis cette tournée 2018, Petro Congo, c'est comme une plante qui a toujours été pour monter, mater sans arrêt. Ben, monsieur Bandara bien et ceux qui peuvent un peu mieux passer. Mais Petro Congo, depuis Banda, toujours pour remoler, voilà, avec les efforts. Je m'étais étonné une fois quand j'étais encore dans une tournée pastorale à Petro Congo. Vous pouvez s'écrire de spirituel. Mais j'avais dit non, boutique à Kriwan. Ça me dérange, ils ont dérangé dans ma tête. Vous avez dit non. Ça vaut quand même pour nous. Et ça crie moko malam. J'ai essayé d'interdire, mais j'ai vu que ça continue. Et puis, Botimbo Makolo, à Pambla, Petro Congo, Mobimba. Mes confrères aussi à confession religieuse, je vous aime tant. Parce que, Boya ko accompagner na Evroyo, avec tant d'autres préoccupations, Bozaranango, Boye, Bambutamut, Bamama, Papa, ya chef, oh, Bamona, comme si Batamabe na Mukelme, et pendant qu'on a bino na église, il va beaucoup takasako chez Géné, ah, Papa chef, vraiment, je vous aime tant. Si vous serez toujours le mien, aimable vis-à-vis de notre Dieu. Et on est honoré aujourd'hui. La présence est honorable. Mais quelle grâce, c'est difficile, parce qu'on a tant de honorable. Mais maman honorable, du début à la fin, vous êtes là. Oh là là. Même Papa Zana Moubembe, Monsieur Génété, vraiment, que Dieu vous bénisse. On n'ira pas tellement loin. Parce qu'après tout, manifestation, on y a qui. La congratulation, on y a qui. C'est ça l'exhortation. C'est ça l'enseignement. Rien que l'amour parfait, ça témoigne déjà la présence de Dieu. Comme les gens ont toujours demandé, basenga kitata to sambla ndegenin nkolo ozana biso elongo to sambla ndegenin. Rien que de vous aimer les uns les autres, rien que l'amour parfait, l'harmonie parfaite, l'entente spirituelle, notre Dieu sera au milieu de vous tout le temps. Il est l'alpha et l'oméga. Donc voilà. L'être est bandina A. L'être est bandina A. Dieu est alpha et l'oméga. Donc, et bandina souka. Donc, il va ndege bandi bandatangwane bandi tikino suka mukili. Ti du lobeko tambla kino suka na mukili tata. Asali mukadone na mukili. Ça veut dire qu'il y avait l'existence avant que le monde soit là. Il y avait quelqu'un, le créateur de l'univers, qui a créé cet univers. Oh, il y a personne qui n'a pas maille. Oh, boti saki banzete. Oh, kabula bitena mabele boti mai petikali bipana bipai. Oh, personne qui mo pepe tonda na mokili mobimba. Sans cette air, vent impétueux, vent soufflé, oh ezoleka. Yangone de salake, libota ya liloba. Baba qui s'amène souffle à l'icolo. Le souffle qui n'a jamais été si bas. Et pourquoi le Seigneur a toujours agi? Parce que quand Dieu ajoute ce souffle d'en haut, qui a toujours été dans ses narines propres, dans son être. Mon pépé zarana ilobo yezarana être ya Yahweh kuna. Mon pépé na se awa ils ont fait vivre des bateaux différents. Mon pépé ya kapoe buka bandako ekwe sabantete on a toujours appelé tempête. Mais souffle yanzambe ezaka malembe kimia oya mokili ezoleka et pesa aération na katanda mais oya likolo e bakisama na katabino nde pesa ba misala ba miracle bozomo na kata iloba parce que ailleurs po bazwa misalo yo faut ba toucher faut ba simba faut ba lata bankasa faut ba kende na banzete
Mais ici, rien que le souffle qu'a jamais été sur cette terre. Et quand il envoie souffle newana des eaux rayonnées, ne touchera mon diminution saliloba, ne touchera basali nyo saliloba. Amen libota. Yawana boyemba bien. Nampe manazalo na yo maima yangani sami pele tele makina libondo mozindo na mayekanga mina mot na maina monana pe manazolo na tata nde yangani saka maya bomoy. Maïe kota na nzoto moto te azo grandir. Période monsieur s'est transformé en souffle. Période monsieur s'est transformé en eau. Tant maïe ekweyi mvule beti. Maïe bimi maïe kiti. Et kiti na se amabele. Et faire vivre na bikela munyo se na katikat na mabele. Espace ya zeli ya mabele. Et puis, si nous avons la réseau, faire respirer terre. Parce que souffle, il y a un péché dans la terre, et ils ont fait pour sa milona, moto à vivre nango, oloni milona, namai, na souffle, mon pépé, et qui n'a pas belé, et botisi milona ou motazo vivre nango. Et bimisin kasa, et bimisin zete, et bimisin misisa. Et bien, monsieur fruit, voilà la vie d'un homme. Voilà la valeur de l'Esprit de Dieu. L'alpha et oméga. Parce que c'est lui qui a créé le tout. Mais à Bombela Iloba, mon pépé ou te pas ye, oye yaka pambate, et qui t'a pambate, et soit motonio sauté. Amen. Oye ma belle, oye mokile, soit motonios. Même les méchants peuvent vivre. Même à quoi prospérer peut davantage. Même le mauvais aussi peut avoir la vie. Même quand il y a le manque de ce souffle d'en haut, alors c'est à tel point l'homme a toujours souffert. Zam Nabomoy, Asimba Libota Petro Congo. 20e église du monde entier. Voilà, œuvre grandiose. Vous savez que ce jeune gens, tant Babandi Moussala, église à Petro Congo, un peu beau, baza soifé d'argent, babengi ba famille ya bandekwawa, babengi mabota na bango, famille à tel, famille à pepito, famille à musaliboy, beaucoup souffrir, bandekwana ole basala, po ba bomba mbongo, basali sa ba famille na bango, mais ba ostala misala ya nzambe na église, ba ostala la prophète musala, ole basala ke économie na bango, bazwa mbongo. Il y a d'autres aussi, serviteurs de Dieu, au bazana désir, il y a babiloko mondain. Baye bazole le prophète, t'as la communication et qu'il y a des membres de la famille, que banwana la famille, beaucoup souffrir, pour banwana baosana Petro Congo, baboyi ko sali sabino, baosali salingomba. Kola yebisi bango, merci bozong srabon kakanzamba pambola bango. Bango baluka ba bien matériel. Bino bosala misala tata libota bazwa isika ya kimia pona kosanzo la nzambe na bango. Amen libota. Bande kopé à Petro Congo, ba frère, je vous aime tant. Mais quelle grâce, mais quel amour que vous avez toujours manifesté vis-à-vis de votre frère. Ba frère, merci. Ba maman paix, vous avez toujours été infatigable. Bamamanyo sa Petro Congo. Attends le bibotika koyana mbong. Bo pesa te, bo kende botonga babi non, to koyana ngo. Mais étant donné qu'en pleine construction, c'est une église, disons que je peux dire, a toujours été soutenue par des infatigables. J'espère que Nzam Nabomo yatika kibinote. C'est vrai. Soué ande kodabino, na uyo bandaki na bango. Oyo destin na tata ikambaki po bakende na bayi o nyonso bino nyonso bosuki sina yango pe na ba ame ya bandeko na biso banda de bia édifice oyo o babandaki pe batika biso nzamba batela ka bango asunga ka bango
na ba mikolo na bilenge na bana mikenda masunga ka bango milimo na bongo ezali sika malamu pona édifice botongi pona libota. Parce que Dieu est le commencement et la fin. Œuvre bosali. Je ne crois pas que y a lobby. Je ne crois pas que y lobby. C'est une œuvre grandiose. Oyo, tala bovandi à l'aise. Souffle tata zo kabila bino yango zo kota yango moko. Et bozaki inspiré kolo apambula libota Petro Congo. Nzambe saila moko na moko. Ata parce que bateke apôtre zo souffrir totongi mais to souffrir. Oui, la souffrance sera toujours là. Ata malade totongi mais to bela malade kozalaka kaka. Et aussi là quand namuto azo vivre na mukili ote. Mais pourquoi totongi mais nzala ye nzala ekozalaka kaka. Ko bateke lokola botongi boye nzala ilongwe non. Ça sera toujours là. Na be preuve. Na ba disette, na banzala, na ba problème, ba difficulté nzamba yeba kamosambeli ya mala. J'espère que ndé botongi boy bolembi hein. Bosuki hein. Parce que vous allez shooter hein. Malade et Sili hein. Et vous allez ah, mais pourquoi le baboy malade moi le baka que passe Sili, vous allez longwe. Mbongwe bando yakaka no bochie na banque bombelo na ya tout nyoso sala ki calculer mutache lisango moko na mabele jour et récolte et bien mama sango combien de graines amen libota milona nyoso bolona bo calculer bo balona ka pondu okenda ko cha mo eteni anzete. Moi, ite noana na mapele, na mai, na mopepe, ya yawe, eboti maniok, eboti pondu. 3 fois ya récolte. Maniok na se au récolté, nzete au récolté pour nous l'on encore, nkasa au récolté. Mais quelle bénédiction! Libota, bozana kimia, libota, quel que soit le problème, nkolo akoyoka kabino. Quelle que soit la difficulté, l'ito na tata izana binelo. Quel que soit ba bitumba, mi pepe, liso ya tata izana binelo. Amen libota. Est-ce que vous êtes sûr que nous avons un bon moyen pour ça n'a binelo ngo hein? Boko lembali loba. Mingi ba ko bima ah frère, yo ke Christian. Biso totongi me tala na souffrir na ju musalate. Frère, otongi po lobi ozo musalate. Molimo na yo eza nsika mala na Georgie. Tango zana mukilo. Munguna aibi ko simba yote. Bomoni micro ndenge to simbi angwao. Ba meko simba courant ndenge yawa transformer ka bapona mina ye. Oya ko luka ko simba ezaka courant ye utaka na likolo. We ezala kana bine longo. Bozali, disons, bas, intouchable. Munguna, Satan, a pouvoir moko. Bozali kolona nios. Attendala, kumisa tata. Ataba problème, merci Seigneur. Ataba difficulté, je te remercie mon Dieu. Voilà, chanson nabino, bozali nango tout le temps. Au plus tard, misala, et yikan encore. Mingo bakoloba, na tongi, na pesimbongo. Commerce nanga peut tomber. Non, c'est pas ça. Mingi bakoloba na tongi to contribuer neto sali misala pour ba famille ba kende poto. Non, niet. Milimo na bino eza na assurance totale. Mokona suka bomo na miso na ya. Ndenge ba bongisi boy. To semble pobo comme ba grand commerçant. Oui, bien sûr que mingi penza mbako sali la bango hein. Ah, mais libota. On n'aura pas à continuer beaucoup de temps. Mais, pour vous dire que édifice Botongi, ndako na tata. Ndako na tata. Eza temple, te poto cheba temple. Alors, ba église no se tangue kutonga. To zana ba temple combien na monde entier. Ndako ya tata, ya liboso.
oyo kozala ndako na tata ya mibale oyo koya ndako na tata ya misato oyo kone koya ndako oyo église ya tata oyo asala likolo na esa za tata na bino te so za tata ndeko na bino le bien aimé bino boza banani bo balingi mwana na tata bango bazaka banani bon comprendre te merci beaucoup na bolingo na bino so vous comprenez que tende bolingo bo sala sacrifice te vous avez quand même abattu un travail de titan vous serez toujours le mien. Merci beaucoup Libota Petro Congo. On doit encore évoluer, je ne crois pas. Heureusement moi aération est alien. Ce qui aération est bien zalarata, ils ont l'étouffement colo abattre. Ni ba frère ni ba mamanios ni bandekwa 100% ni bandekwa zekenios Yahweh amona kabino asaila kabino asunga kabino. Quand j'étais enfant je cherchais la lumière quand dans la désolation, même si dans les tribulations, même si dans la disette, quand je grandissais dans la joie, je grandissais dans l'amour, l'amour de Dieu. Je grandissais dans la joie, je grandissais dans l'amour, l'amour de Dieu. Quand on se voit, mon Dieu, tu m'as montré cette voie est encore grande. Quand je marchais dans ma vie, quand j'ai cherché mon Dieu dans la vérité, la vérité, la vérité. La vérité, oh la vérité, la vérité, vérité de Dieu, la vérité, oh la vérité, la vérité, oh la vérité, la vérité, oh la vérité de Dieu. Kolo abatela moko na libota mobimba du début tina suka ya bomo ya moko na moko botala ke vando nzam tatana batuna longo ya kozala nzam na bongo bango bakozala batuna ekino suka na ikeke. Amen. Michée 4 premier verset jusqu'à 5e verset. Page 65, 72e continue. Amen.
Quand la prophétie est cette prophétie qui se concrétise aujourd'hui, sachez-le que l'Éternel Dieu a fait son œuvre. Michée 4. Ah. Et pourquoi la chanson en question? Lo Yembo Yambika. Lamuka ona pongi, lamuka ona rolota, lobiko e isiliko ya isiliko belama. Ah, mutuno sa sosola. Tambolaka elongo na lo yembo ya bombelanga esika. Voilà but ya le sambo. Bientôt
Bokonza Likolo, recherché par tout le monde. Bombelanga esika na Bokonza Likolo. Page 19, 19e cantique. Oazoluka Misolo, Oazoluka Libala, Oazoluka Bavoyage, Oazoluka Bana. Bokonza Likolo le Guignosa. Tout est possible na liloba, tout est possible na liloba. Ola na liloba te pona mongwe, ola na liloba te poyo bota, ola na liloba te posoma mituka, ola na liloba te posoma mapangwa. Tolanda paradiso, paradiso, tomona bala yame paradiso, Tolanda.